Et on a dans l'église, ils sont en top, bah, jeune et belé, bah, bazou, taraba ville, surtout à Cologne, y a Allemagne, bah, y a l'église, wana. Et après, nous, on a la bonne, on a la zara, on a musulman, zara, kota, bah, musulman, barab, nzamba, sala grâce, na yo, comme chrétien, nandaku, bah, on a vivra, des poussants, à l'éo, puis na commis chrétien. Mais en tout cas, déjà, avant, na comme musulman, na ba massa, na ngai, to nous a dit, na ba projet, to beta, ba passer, ba congolais, parce que tout le monde a pas bébé, ça ba jeunesse. Voilà, vous avez votre maman, ah bah na kutu ma église qui na église wana biso deux na ba projet to bono mi benga déjà ko do bana Lumumba tellement tu vas na poto to zo ko to comprendre comment ba jeune congolais ba sala relo roté na poto bazo sala ba ka me o monelo ko moroti on to ba gi non biso photo longa biloko wana to ki na ba classe to na objectif tout ça la ba avocat to comme ba avocat to comme ni vraiment to changer moi génération ba congolais qu'on a kati ya poto bien surtout en Allemagne c'est bon la mentalité voilà et cause à la tête que ba na ba koti ba boti ba maman to no comprendre oui ba uti ba Afrique ba bundi ba zo ba langue te ba sacrifier ba vie na bango ba mso ba ba femme seule na ba nebeleka ande ba circonstances zalara mais ba sali biso grâce to na poto alors to ko répéter ba même erreur ou bien tout ce qui na niveau. Alors, il faut tout ça, moi, quelque chose. Mais, tout le monde a que non, tout le monde a ce que tout réfléchit. Mais là, on y a un bébé samoura, là, congolais, nini, ça le roté. Et bisous, ce que non, l'église, on a un bazoté, on a les sabagènes, car ressemble là, jeune, on sait les locaux morotés, on dit non, faut que tu en aies passer à escroana. Et on a biso pena ba jeune allemand ba masse na ya Allemagne ba o ba kola ba congolais to ça l'association na biso to zo pe mkomo to pesa comme bana ya Lumumba, c'est-à-dire que non côté les misapena que non congolais à la fière aux à la moi aux à la mobile aux à la fière aux à la congolais pour na rolongola buso ba nyonso tout alors e banda ki on explique comment tina ba niveau ce qu'on ndé notre côté tina beaucoup ko pona ezali te pona kosala bato mabe ezali kaka pona kozongisa fierté ki congolais mais tobosanaki peke spiritualité ezalaka et alors yango wana esalaki ke no nzambe miso amona ya mosika soki tokontinue boye tokokóma ti na makambo mosusu nga siko nzambe akosalanga grâce ne ya kobongwana na makambo na vivra vraiment na makambo na mona oyo nzambe asalanga moto na vivra yango napusana koma chrétien mpe natika makambo wana mpe apartir mpe groupe epanzana tinde na yo kotombe na kati église oyo biso tonokoya tonoya mpe na liboso église pona ba jeune so bazana église on ba se moquer na bino ba se moquer na biso bana Lumumba bokela ba botika biso buzo bana siko biso siko tozalika to roloba te mais to luka pe batu so au télémeli projet na biso to beta yo parce que tout le monde a non yo zo provoquer biso biso to sama na ndinga calme alors tonoya pena tin église à libosa pasteur ou église na emer a ebi chaque dimanche to rozela ba jeune musus poto to bim sabona makambo wana mais nzamba sala grâce na bongo la prime comme mère azana église la et si kanga na chaki makolo siko tellement peu comment autant la Bible comment comprendre bolinga nzambe sans même opusa na pembe na pasteur wana na opusa na pembe na eti donc il a ba classe na ngai ba nini na ozonga na nouva na musika na yati ba colonne wala si malé mbeke pasteur wana nazo se rappeler azana na rabenganga oyo talanga mukolonini o nanda kunae à part ça na komo ki nanda kunae côté ya azote rabiso enseignant rabiso type ko tout ça chaque vendredi enseignement ya butu. Alors, non, aussi, sa classe, n'a pas loin, pena na kekuna pona ki l'enseignement. Mais problème, n'a e banzambi. Comme il y a un pasteur leader. Oui, grâce, les beaux petits n'a à Londres. Merci beaucoup. Un beau lim sanga, on a serre n'a à Londres, faut na pc moi bambote. Alors, si quoi, tu continues qu'on ait dans l'église, on a un enseignement boutou, na kenara tozonga, un enseignement mercredi, toki ozonga, comment, intercession, nazana katsi. Toujours qui malin toujours cool on a plus qu'à 19 à 20 ans on a l'enfant dans pas mère si dans le bi a tellement la ligne ensemble na s'engager dans l'église peut que ça la activité sociale na bimi colonne na bimi vous partez ce que ton enfant dans la mer na qui côté na colonne pour na za la première l'église na s'engager et comme na za pe muta ba projet ba nini na bino na comme na autant ba domaine social pour na comme na salle d'études na comme ta côté ba niveau ba avocat ba nini na bi bon comme tous en église ça association to créer peu ba projet oh monsieur to il a un peu ba en Afrique bon te biso bolingo non l'amour des prochains nabi l'amour des prochains les amis ko ça là ba evra bien non alors nabi non faut to créer un peu moi bilo mo ba action sociale le quoi bandi bo bazala rappeler na ba moché na ba on mesu kara na ba moché te zala rappeler na ba association sociale ko sunga ba to baza faible bilo ronine alors nabi comme les églises congolaises to rozo pe bilo mususu to tinda ngo na nini Afrique to sunga rabat nazara même na idée morobo na série morobo mère au série parler au série rappelé 2006 l'idée on les a qu'on a ICB on est en Allemagne on a intégration chance la Bildung c'est-à-dire intégration à étranger égalité des chances et formation
c'est-à-dire que ezala projet mo na 4 églises pour tout ça ba demande ya finance pour na zalaki na domaine social na yeba que non en Allemagne soza association parce que ba congolais mingi ba fongolais ba église ou bien ba passer on a ba yeba ba corps wana hein ba yeba ba corps wana ya ngona ba créer ba association pour ba zwa ka mbongo wana hein bengala ba non comme tous association avec comme église tout ça ba projet tout zwa ta ba don ya ba allemand tout ça va projet en Allemagne puis na mboka na biso ba congolais passer na zalaki d'accord oh non pas de souci na créer ba bloc on surtout mais ba jeune pe balma ba yebele tout ça là ba concert ba ya nyo surtout wana mais nga ke continuer mais na monika ya zo bloc karango ce n'est pas le temps ya no ba toujours les attentes s'embêter ce n'est pas encore le temps tout travail dans nous vision ye thème les vision si siko nazo sauter parce que son na banobe en détail parce que nga siko tant na komo ya kuna na pembe na ye amemanga na ndako na ye na commence ko ya na ndako na ye ti amone ke non na yibi ko sala ma papier na zo konti karaye na ba bureau po ya yeba ni alimenté d'abord yeba ni alimenté c'est ba démarche à bureau surtout pour en Allemagne bureau administratif ba démarche voilà on a même pas église on est que comment même il y a moi si na na ba personnellement église même pas après comment même il y a bat église comme avec Guillaume moi na aibi ba démarche ba ti comment vous recommander ba au démarche sur ya ba église il y a ba maman église pour si on la pe ba maman va zaki belé ba papa va zaki belé au mono Guillaume qui notika Guillaume qui notika na bureau Guillaume yo mona ka o sale la ba église na bolinga nzambe ko sungana toujours sungana so na usala ba démarche on a pu na comment négliger classe na ngai na comment négliger ba démarche na comment négliger maman na comment kima bon malem pour na moni que non il faut maintenant s'engager bien église parce que comment roter abiso to comment même na ba enseignement des disciples hein enseignement des disciples sacrifice à famille sacrifice à bana sacrifice à vie na yo moko sacrifice à mboko et comment que chaque vendredi ils allaient toujours enseignement des disciples si quand on bozo yo kangwana bozo yo kangwana bino pe bozo ngabo sala toujours bien beau sala ba meilleur disciple non alors ko pousser bino bino bo sacrifier nyon surtout ti comme beaucoup sacrifier ba école na bino beaucoup sacrifier misana na bino beaucoup sacrifier marami belé pe la bo sacrifier la vie na bino bima et comme ko tourner car en église na ye wana parce que yesiko atimbaki a comme c'est un rôle appelé mutune privé na comment vous avez c'est yo za secrétaire na privé wana zo yibsanga nga moko ba papier nyon surtout na no occupé na ngo alors qu'on est même qui no voyage dans le bossa qui na kin atikela même carte ni à banque mais comme azaki na moi sini mususu so ki ya botani bana libanda o nga na ko yibango après na comme yemta no tinda nga kuna ke no zo rambongo pa moi si wana na tinde la rae wana no bat église ba zo ba même pas un pasteur wana pa mama bana na ye siko mama bana na ye o abalaka awa ngam na no tinde ba démarche na o ketika bona ba démarche marambi beli nyo surtout wana alors tout ça évolué parce qu'on a 2010 à télé liboso ya cher on nzamba la vision à kendekin à fongola flat pour na to comment louer salle wala no coûter so ba 3-4 000 euros c'est comme qui cher ba msu bazo kolingo so futa te pour ba comment on a mabe na trop parce que biso tellement tous amis so ba jeune mon ka jeune aux années expérience te bozara zélé mais pas d'expérience ozomona zèle wana siko ya ba jeune ba mona ya zo sala vie na ba on ba bunda po ba futa église voilà siko ba jeune wana siko comme parce que mutu azo benda batu na ete ba jeune musu ba beni ba jeune mususu o musa beni jeune na yo beni sumasa na ba jeune ba comme ebele siko ba mama église ba comme ko mona kenon azo tenga mandika mère alobi azo so ba vision ba ni ba yebisa ya lobi ya yo kaka Saint Esprit ayoka kaka Saint Esprit ayoka mututi ayoka kaka Saint Esprit sikota o matana cher donc mo ba mama na ba che chaleur azumatea akumu take ba mama na matea siko akaboli touchez pas les loin de Dieu voilà ne touchez pas mais ouais mais les autres comprendre biso souza ba ouais ozala mwana nzambe ozala nani toza ba ouais yo peut ko toucher te et ça système ne me touche pas aussi moi aussi je ne touche pas parce que nzamba lobi yo papa moi na respecté papa mais yo pe papa ko scandaliser moi na té ça biblique parce que moi na pe faut respecter papa yo pe papa ko scandaliser té na ba comportement na exemplaire et pas moi na voilà ouais ngolo baloka ka mise à part ezaka ba passer té biso toza mise à part alors les autres yo ko comprendre maté wana parce que c'est wana tozala ki ngale na zone di market tozala ki naïf ezali kama ya foi té ezali kama rondi maté ezali ki naïveté a comme ça biso ba fanatique naé
pour ya comment koloba sangai boko réussir te ba frère na ba sœur na oya église baza témoin même si baza bazoyoka voilà comment koloba na biso saye muta ko réussir te mutu so azaka pembe na ngai soka réussir te aza modi siko ko kotsa biso be idéologie wana et comment le kola kenon boko mika ko mona le kola mutu mo saye boko kokati ozomona sina niveau. Voilà, tina niveau comment qui a ça l'alliance n'a pas monnaie que non makamli zobe ba na butu c'est vraiment ayopé sans beauté au moni na bible ba sala ba alliance na ba pasteur hein après c'est par exemple moro boé oh yo faut ça l'alliance na ngai faut tikela nga fidèle à partir de siko na comment ba makamli mususu ngana mona oyi ba na makamuti na comment ba makamna ye abotani na mwasi mususu komelisaka ngai alcool chaque jour so razongi ka ponga na comment vendre siko pembe na siko tango akimi mwasi na ye na ndako voilà azote yo alcool les interdit te yango na ba les interdit mo atate interdit mais mo zo mila mo zo pesa o so mabuté alcool la pesa na ba whisky ça mais pas bière whisky makasi wala penza bière oya ba Jack Daniel wana ba Jack Daniel so ya miki na ngo ya milang na Allemagne ba benga ngo Maria Kron no zongo na kiosque ya zo mami bale apesinga moko ye mo zo mila rango wana jusqu'à zo te ya ona sia ba alcool wana yo pe mo na muki o bien muto zana maruba o passer on so salaire yo mo na ça normal au bible les autres même Paul les autres Timothée soyez exemple dans la parole aussi dans na pe na ba comportement les ara la parole té parce que bateau bazana simana baza sur tes responsabilités ozomona alors yo peut-on ozo kai ozomona ba comportement et am sortir au comportement ceux qui passer moi ça la ngolo ba ça la gravité ti a comment yeb ça que non ninga on a yifa bala 4 basi ngai fona bala 3 basi par exemple on va bêter oui ya robala mi bali na ki fa bala mi bali na poto anoti na mena draguer mais ba serre son église na draguer ba serre oui ngala zaki pena motune pena ba msuba ko comme après oh ba pire na penza pire petit na petit na ya kati ko le kati même ezate même ma pire a sala kinina na alliance na butu voilà d'abord moi si o eboso mona pembe donc à cause ça kindoki bande ko ba mama langa boyoka vraiment parce que kindoki ko pas ça boyoka vraiment parce que pour na ko délivrer ba patu mususu pe ba jeune mususu ba na mususu bazana ba sia ba alliance wana nyonso to fo ba yokango pour sunga batu ngana ko garda ngoti na ko kina ngo jamais na sia mabele makamoni surtout alors moi si obozo mona za pembe na e tanga uta ki kin première fois sika kina okutana na e aza danseuse ya JB azaki danseuse ba sala clip na JB ezarati le na YouTube soki Zado so bobilika Zado boromona ya zobi na pembe na JB boy moi si ya JB zaka ni danseuse n'était moi si ya JB ozomona lelo azongeli JB po tozo chai chalenga na salele ba video comme afinga ki bana na ngai afin po ngai na zalaki pena mwasi na no soane minga avant me bande kone subaye bande kone so église ba yeba anoko soana ngai parce que so abenga ki mona zo pasinga swagi yoshi wana no soana e lolo chimbalanga wala na nukutu atiki na mwasi mama ya bana neto ya liboso na ndako te azape suna mwasi su libanda tanga utiki akosinga akosinga azolobo non nzamba la kisa pese mwasi ya sika amelarane pe cigarette mais nzamba osunga ya kobongwa na bino ngoza pokota komo pasinga e lolo oyo à partir de ton solo la tier na zambongo na na pesi atini la lolo wana kuta avant kuta robota na mwana ne susu o lelo afingi ngao nyonso tu kale son na biso to sombela e ba soutien na esuki na e o azocha na misu maquillage tout ezo uta pa na biso ayoko bota mwana wana akomisanga kutu parrain ya mwana na ye ya mobali ozomona na photo na nga na Facebook na cha photo ya mwana na ye na okanga photo na kutoko chango na miniature mokolo wana komi ya finga ki mwana na ngai nga na yebisa ki eke no oyebite bana oyo fingi oyebiti mwana no wana soki atika na bomoi soki yo ozongisi makambo na biso te obongisi makambo na biso ozongisi biloko na biso te olobi en public te na sengi Guillaume pardon mwana no wana okomona ete akokola tozala sia mabele awa ponga nzambe nga na moni ba miracle ya nzambe na niveau nyonso tout comme a touché bana na ngai bana oyo babotami na nzela na ngai ozomona nga na zoyebisa ye azoyo kanga po azo ki message wana azo ki TikTok na salela ki na lobaki na ko memeti na suka na ba papier ne na za po soka video efungwa mi na l'examen ba papier na yebi vine jusqu'à A Z na yebi ser na za na France na yebi esika zo vanda batininga ba photo na ye na yebi ba mouvement na ye na lobi na ye soki asengi nga pardon te pe azongisi biloko na biso te soki mwana na ye wana moni mwana na pa koli atangi classe pe a bali en tout cas vraiment wana nzamba za la raté ngam na zolo bango Guillaume Guioche
parce que ngai nzambe nga na kondima te mwasi oyo ngai na toki na néglige me bana na ngai mapasa na ngai mwana nga liboso auto kokisa même 17 ans. Maman Trésor Tamboussa. Ok. Maman Trésor. Papa. Toyoki yo. Tete, na bozela nazo silisa na sisite za grave te. Papa tika bandeko msupe baloba papa msusu. Zelanan papa zelanan tika bandeko baloba après on souffle pour la mort. Okoma ina suka. Ok, papa branche bien 100%, na yakili boso. Et à 100%. Papa 100% malobe pana. Barba esi baranga. Ok, merci. Ah, vous la maman loba, bino boye na sima. Maman loba. Ok, d'accord. Ngana na papa na. Tout à côté live. Nanga ba na fiston eloko mutu yo ko batela ko tika Yesu te. Conseil nanga ko tika Nzambe te. Bitumba oyo bunda kona Nzambe. Oui. Bunda bitumba oyo na Nzambe Nzamba obundela yo. Okabaki jeunesse le pa ya Nzambe. Nzamba récompenser yo. Na biloko yo sala ki obotiki betide na yo, ozali na betide na likolo, obwakisi yango pour travailler na bonzambe, siko ba tourner face. Papa, buka mabolongo libubu na se, la leta pe plainte. Nzamba ko sala grâce mon fils. Plainte est déjà en cours. Gloire à Dieu. Dieu. Asangisa ngo na Nzambe. Aska kotika Nzambe wana toka bibo jeunesse no mwana ngai. Eza ngolu. Kobuaka te, oyebi nano Nzamba bombeli o liboso te, wana pe kotika te, po motoki no nyonso mboko no nyonso salaire no nyonso, nga mona yebi makambo, so tolingi bato wana nde topesaka na motema na ame na nyonso, na yebi ndenge ezelekelaka, kotika te fo landela yango, conseil kaka nde kotika Yesu te ya. Yesu vraiment zala na ye. Sangisa ye na makambu oyo akutiko te yo zaki ko sala nyoso po baki nazo sala Nzambe ozaki na ignorance oyeba ko sala Nzambe oyeba ki to sala pona me yende ga yeba ko sala pona ye le preuve wapi asa susute yonde landa Nzambe pe landela makambo kotika te justice ezali amen Nzamba osalo grâce ya mabonde lilelela Nzambe kokota te au gauche droite non Nzambe wana kabla bo jeunesse na yo yebisa Nzambe ba classe na ba projet on na mineno comme avocat tika ki on pona ye papa ba pasteur bana nanga eza passe yango bana bazo bongwana te bana bazo ressemble te pona ba makambo yo comment yo pasteur mais ça mona batu masanga ndaka mama na mela masanga to ko melisa ke masanga. Mais là, ta cigarette, toi, Simbati. Mais l'église, soit disait qu'il faut moi, na masanga, pas baby, ça y est, moto. Kindo, pas profiter na yet. A mon aké l'étoile na ye. Oui. Pas profiter l'étoile na ye. Maman, bako fouta cher. Attaque na sama belango, un jour tôt ou tard, bako fouta. Fiston, yesu na yo, otika yete. Pona bango pona ye pona makabuna sali yo tala kala kulusu lelela ye kaka okomona orba mama moko to sala ka live alobaki yango fama ko tika Nzambe te la samba na nzera Nzambe yo mo sala ja mo sala na Nzambe Nzambe ko sala pe ngolo telemisi pe si ko bani ko teba tupe oyo monde ko be experience pona yo ko tika Nzambe te pardon mon fils pe bana mema ba ko nzera Nzambe na ndako bozo bondela Nzambe azali akoyoka yo mama compagnie na prière compagnie ka vona prière ko tika te atika makambo te fazwa par na ye maman to tika te et moi na 20 ans que ni la perte jamais maman otika ngote ba kozo ba fati nyoso wana te ye moi so zangi na Afrique ba maza obunda nawa vraiment non boko tika ngote jamais to ba pasteur so to tika mama live oyo Tiango lisuma kase kende vrai live le bata France ba ya ba partager batunyo surtout bata ba page bozwa bo partager ça m'a fait partager vrai live penza ba passer fo ba mona
Il faut vraiment battre parce que bazosala bato mona batamuke boye vi na yenyo so ba projet na yenyo so ngaka sala lelo daza soki nani yango abina ke na ngapa nzambe omende bana bazo décourager abi awutaki kutumizima quelle grâce. Merci beaucoup, maman. De rien, ça va pas mbolo. Ok, 100%. Papa 100% malobe pas non. Oui, merci beaucoup Mbote la bande Konyonso. Franchement, na yebi na penali solo au fond nango te mais quand même na yoki notre frère ndenga azoloba et puis na kati ya langage na ye azoloba azo insister koloba kozala mwana na Nzambe. Je sais pas aza mwana na Nzambe to aza fanatique ya Nzambe. Nakangi parenthèse. Kozala mwana na Nzambe, il faut yeba papa na yo. Parce que tant ozoloba naza mwana ya Nzambe, il faut yeba papa o ya yo. Papa no aza nani? Tant oyebi papa na yo donc papa na yo eza Nzambe yo za mwana na ye. Alors tu ne dépends que de ton père. Alors soko komi na niveau ya ke ozomi benga mwana na Nzambe ozo dépendre lisusu na papa na yo te ozo dépendre na envoyé ya papa na yo faut tuna motuna malamu pona koluka koyeba réellement ozalaka mwana na Nzambe to ozalaka nde fanatique ya Nzambe na nzela ya mutu moko bosongolo to pakala na kangili sous parenthèse na lengi na lobaboye bandeko à part to longola na ba sentiment na ba biloko nyonso s'il vous plaît. Hello? Tout le monde a un sentiment na babiloko. Oui, tout le monde a un sentiment na babiloko nyonso. Frère, ngana ko peso conseil boy. Si seulement si ko tutaka tolo na vino mobimba jusqu'au niveau ya koloba ko matina live, olobi que tu es un enfant de Dieu, prends la responsabilité d'être un enfant de Dieu et tu dépends de Dieu. Fais marche comme Dieu. En respectant Papa, la parole de Dieu. C'est mon fils. C'est mon fils aîné. Hein? Papa 100%. Papa, maman, c'est là, pardon. Maman, c'est là, pardon. Papa 100%. Hein? Par respect, n'a qu'à répondre par parenthèse, on nous tient, hein? À vous continuer. Bon, oui. C'est une question. Ok.